Ingeta. Ingeta, peuple congolais. Donc, tu as qui peut te confirmer arrestation, il y a criminel Roger Lumbala. Neboye bike histoire et bandit, film et bandit. Rapport mapping. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Il y a rapport mapping. Moussa les bandits. Qui salomé banda. Boyebike, nous avons 617 crimes. Nous avons 617 crimes. Nakati rapport mapping. Et nakati rapport mapping. Arrestation, il y a Roger Lumbala. Bazwa qui est depuis le 29 na Paris. À Otambola, Nzinga, service, et l'anda qui est déjà, il y a conseil à sécurité à Nations Unies. Bakoy naye, pour filmer bandia, basé belé, plus de 350 criminels. Banakata gouvernement, il y a Union Sacrée. Ba criminel wana, il y a RCD Goma. Ba criminel wana, il y a 617 crimes. Nakata Congo, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Rapport mapping. Rapport mapping. Monyama et se boakami bambisi baokangama moko na Europe, na États-Unis, na Australie, na Asie, na lobi baokangama moko ba criminel wana ya rapport mapping lelo yoyo ba utiliser force ya ba Rwandais ya ba Tutsi. Plus de 2500 officiers rwandais tout ya RCD Goma, bazawana na kata FRDC, bangonde bato ba créer gouvernement ya FCC cash, d'abord ba créer d'abord PPRD, ba bomi no musée, ba bomi musée sili, ba rebelle nyonso tu ya RCD Goma, ba la mer Mende, ba Shadari, ba Mova Sakani, ba Hippolyte Kanambe, ba Alexis Kambe Mwamba, bango nyonso tu wana tous les rebelles wana o ba kwesa avion ba créer PPRD. PPRD ba créer FCC ba créer Union Sacrée. Crime de guerre, crime contre l'humanité, Monyama et Bandi. Roger Lumbala, boyebi ke Roger Lumbala, un taliban moro boye. Oyo yo Tshisekedi atindaka bango na entrée ya ba Rwandais soki bazwi mboka ba nommé bango ba gouverneur et parmi ba cadre wana Roger Lumbala na kati la mère Mende na kati Bati Lukwebo mwasi na ye rwandaise azaki na kati ba membre ya IDPS o ba ne renommé ba lo ba gouverneur na entrée ya ba criminel ya ba rebelle ya ba rwandais na 97. Oh t'es informateur na ko lo ba na bino que Kagame o sala na biso. Donc Kagame a comme la condition yo pose à poste ya munene na kati ya Congo ya Zaïre, il faut ozala mutuna bango. Tala presque bango tout. Félix sa femme rwandaise, la mère Mende, moi sinaye rwandaise, Moïse Katumbi, moi sinaye rwandaise, Bati Lukwebo, moi sinaye rwandaise, Roger Makila, moi sinaye rwandaise. Oh bato kanga sikoyo oyoyo, nani Roger Lumbala, sa femme rwandaise. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Rapport mapping, il y a l'oreille débit. Tobaki na bino ke ezali ba crime moko imprescriptible. C'est-à-dire ba crime allé longwate. Même après 50 ans. Même si vous changez sans régime, ba crime allé longwate.
ce sont des crimes imprescriptibles. Bah, crime, il faut qu'il y ait samedi. Je pense que nous bomoni. Ndeni ba dévier biso. Ba ni kolobelango na ba chancellerie. Ba mbebele bele. Ba arrestation bomoni ba bandi oyo ba arrestation et soukara et pas ba congolais te ha. Ba arrestation wana ezali na ba pays occident. Ba pays oyo ba supportaki occupation, système d'occupation. Et parmi les pays, simplement pour les pays, il y a lobby, il y a Louis Michel. Bah créer là système ça va groupe il y a rebelle na Congo. Roger Lumba la pena kati, yé na Makenga, yé na Jean-Marie. Bah créer M23 ya ba Rwandais. Bayibi, Bapiye, Babomi, na tika et pas Roger Lumba là non. Roger Lumba na minute soyo, Biliake Bikoki, bino tout ba camarade na yo botigali. Boye bango ke biso ba congolais. Toza ko blaguer na bango te. To blaguer na bananité, to blaguer na Rwanda te, na Uganda te, na Burundi te. Au moins, rapport, est-ce que au moins un changement est-ce que aux autres checker diplomatie tout d'un coup, bon, rapport et bimi, les soldats rwandais sont au Congo, tout d'un coup. Est-ce que ça mis par magie? Dans quelques jours, boy, bah fête bah fête non. Mbalamoko sonner relais à pomper, RFI à pomper. Bah français bah pomper, ni les soldats rwandais sont au Congo. Ah bon? Kowanga la ba wanga ni ba ne belé kaka lelo onde ba ko dénoncer bango. Boki Félix, silence absolu. Boki Félix, silence absolu. Alinga ta ko kosolate. Ba pilote o ba bomi wana, ba pilote oyo ba banyamureni. Ba bomi. Eza ba ndongo ba kasayan. Baba na murenge ba keti ba on dikolo. Est-ce que oki Félix alobi? Est-ce que oyo ki te ke ba bwa ki ba on ba fausse commune? Ozo ka kosu. Non kosu te al na betango kara. O betango kara dans. Les banamurenge ce sont des Congolais. Mission batinda ki ye na kati ya Excel awa na Londres. O batinda ki ye po aya ko kanganga shekina katala akosela makamuke ngai shekina katala ina lina bo matresi président na sommet British Africa boye bango très bien. OK, sommet British Africa wana eza makamu ya na se sommet British Africa eli makamu eza na se ye Kagame yeba kengo très bien que makamu wana eli makamu ya coopération ya UK na ba pays africain, y compris biso nation Congo, souveraineté na biso. Akena ko bema Félix ngulu. Oh Félix yaka. Nakata London na baza ko yamba batu. Et na Angleterre, on a besoin de 120 pays. Pour ba kota na British Chilombo yaka. Chilombo ba yamba etan. Ba yamba Chilombo etan. Les banamurenge ce sont des Congolais. Boye ba Excel. Vous voyez Excel, Microsoft, Excel. Vous voyez Excel, Excel, et là, Excel, Zoé Kabila. Excel. Excel, aura Excel. Excel au monde, et si mi entreprise tout le monde, et si mi développement monde mobimba. Excel, et ça Zoé. Et ça Zoé, on va tinda ki ye chilo, molo la boyi. Boya ba Rwandais. Donc ye Chilombo a okufa pona Kagame. Ya okufa pona Kagame. A sacrifié ba nerozo akasaye, a sacrifié Congo mobimba, ya okufa pona Kagame. Pona Kagame. Ye. A okufa pona Kagame. A okufa pona Kagame. Les banamurenge ce sont des Congolais. Yango moni ba mai ba telemi. Yango moni biso pe kototo telemi. Po to bunda contre ba banamurenge ya ba Félix wana. Po Félix a banamurenge. Le rôle de Banamurenge,
ya ba Congolais, ya ba Banamurengi, ya ba Rwandais, siko biso ba Congolais to bundana bango. Oki mbatate. Oki ki pelekese. Oh, Paul Kagame azuite. Oki ki pelekese, c'était un rapport. Il y a des soldats rwandais dans notre territoire de la République démocratique du Congo. 2 jours après, arrestation de Roger Lumbala. Alinga betango karo. Alinga asa netika wangana. Abetango karo, yo betango karo. Les Rwandais, oyo bengi baba Congolais, baba Namurenge, baba Congolais. Nalobaki na yo eloko bomiso ka yango wana. Osali maman l'erreur, monsieur. Arrestation ya Roger Lumbala, film et bandia. Ils seront tous arrêtés. Tout ça, on va boy. Comité spécial Koukoulou et Lombe. Tu as 2 frappes. Et là, 3 frappes. Frappe à Liboso. Rapport mapping. Ils seront tous arrêtés. Bah, plus de 350 autorités. Bah, ça n'a pas de parlement. Bah, tout batté. Il y a crime de guerre, crime contre l'humanité. Donc, bah, on va créer rébellion ici. À partir de rébellion, bah, on va poster. Bah, ben, une démocratie. Ok, bah ça les rébellion, bah kaboli bah poste, non je bango tout bah rebelle là bah rebelle, bango tout bah rebelle, Bemba rebelle, Kanambe rebelle, Batu Kwebo rebelle, Shadari rebelle, Mofa Sakadi rebelle, bango tout bah rebelle là bah rebelle, si quoi bah rebelle on a tout non, bango ne bah tout bah t'as au Congo, y'a au moins des vestiaires bah qui m'a bah y'a ba vanti na ba sala wana neti ka ba kosa neti démocratie ba ya kate ba yebi ba OK ba rebelle. On le sait, tout le monde le sait. Roger de Malakangami, ce qui rapport mapping et Sili, tu vois quand on a rapport il y a Gareton. Il y a expert, il y a Oni Gareton. Gareton ne m'datangi. Il y a eu un officier rwandais Tutsi. Il y a Front Patriotique rwandais. Hippolyte Kanambi. Yende Moutou Ayaki a infiltré Bisso, va changer Kombo et pas Ngoy Moukena, ministre de la Défense, va commissaire Joseph Kabila. Va pèse moi comment va passa, il y a Kanambe na Kyungu et va Zu Zoé, va pèse Kombo va Congo, Zoé Mbala. Tous les savants entreprises mobimba il y a encore à 10 abeba où existante wana. Na maboka Hippolyte Kanambe ba ko exploiter Congo hein. Et bah saka na biso et bah yokani le rôle ya chilo mafunda gi bango o te ba linga na sala te communauté internationale bersi kana babi kanambe bena na mopanzi tika sa na ya momona ye akema bor mo bo OK bor wana e bor kanambe union sacrée wana si ko denga za a comprendre ah mais ndeni nga président dans la coopération à Paul Kagame et bon on déni kasi ba lobbying ngo ba ko miso ko bisa ba bloko vérité wende poto yokanaki to bomba makambo e bomba matinga Félix Tshisekedi na kosisa makambo donc ti histoire ko sila makambo ko bomba biso bi non les attends rapport Mapik et Bandi so yeba kite to ye ko annoncer yo sikoyo rapport Mapik et ça crime mon côté et salama na mokili oyo nzamba sala ya mokili assez lokola crime ya rapport mapping et ate et ça génocide du mon côté et salama na mokili lokola oyo sabi na kati ya Congo ezate babombi moi ezate moi on sa politique ya simbatan il faut que ba hauteur wana ba sambisama ba hôtel faut ba sambisama ba biloko to ozomona oyo chilo maye netika ka ote et crime la lutte contre la corruption mais la lutte contre la corruption mais chilo monim tali bosa okanga na katiti tribunal oyo ya Congo bosa oyo tribunal ya Congo mais c'est lui chilo mo sera jugé na tribunal ya Congo tribunal ya Congo ya chilo mbotan pour yé moko d'abord corrompu. Bon, allez solo. Roger Malakangami, le 29, à Kangamaki déjà kala. Ba même qui est dans centre batala. Makambe simbi, ba bloqué wala. Track, pour boyebi que
comité spécial Koukoulou et Lombe, il y a seule organisation Congo. Il y a les membres permanents à conseil de sécurité. Ron Nabissou Zali, tous en apprendre à retraquer les criminels. Il y a Congo en particulier et puis il y a Afrique en général. Alors, concernant il y a crime de guerre, crime contre l'humanité, biso Sengaki, et là, biso Sengaki mingi, il y a rapport, il y a Gareton. Mais, quand on est dans la Moukwe Gayaki, à Pompaï mapping, tu as le problème maintenant, tu as un mapping, tu as un mapping, tu as mouvé na rapport, il y a Gareton, et puis tu as clôturé na accord cadre de l'Addis Abeba, où existe à te. Tu as chuté, wana. Il y a un moment, monde y a intérêt, et ça a nini, et ça li boy. Politique n'y a surtout et betamaki na quai d'Orsay, ou betamaki na Belgique. Naza kolobana no ki ali kamba monde ya intérêt. Na politique ici il faut pas lâcher ou lâcher yo. Pour ali kamba intérêt. Intérêt moi ali nini? Intérêt et ça ali intérêt. Oh bango tout va comprendre G. Pour G changer hein, G échanger. Tant l'Angleterre azalaki na kati ya Union européenne, G ba no betamakuna. Plein et outa Congo et quoi na Belgique ba kaboli bango tout. Na ministre sikoyo, le roi Angleterre a Angleterre a récupéré mon grosso la nation Congo. Sikoyo a commis Angleterre a boaki ba kaboli. Donc tant que Angleterre est tombé ba moko biso nation Congo, to kaboli. Pour comment biso to lingité, biso to lingité. Lobbying moko boye ça lobbying ba mindele. Ba ko imposer biso linyango temps biso lingi lobbying na biso moko to travail na partenariat ba payo ba roya ba rozwa na ndenge ya accord na ndenge ya ko procurer na ndenge ya comptabilité ngai na débité yo crédité ngo mais na ndenge diplomatie boye bi ke ba lié bazanga te. C'est ça en fait, Jean Moïse Salama. Il y a un moment où l'Union européenne va sandy. L'Union européenne va lâcher. L'Union européenne va lâcher. Bah, quand on va moko, n'importe. Ils seront arrêtés un par un. Bah, quand on va moko, tous les rebelles. Oh, bah, on a FCC, à la suite, on sera arrêté. Donc, bah, tout. Moutou, nyoso tout. Bah, mouta souka, oh, bah, on soit. Et ça, il police kanambe. Yende mutasuka ya histoire ya mokili po yende mutasimbi accord ya Addis Abeba ye asimbi faux accord ya Addis Abeba et aye yende muta influencer Félix amemi ye akene ko servir Paul Kagame ye kanambi yende muta memi Félix akoti si Félix na ranking na Congo mobimba ye Hippolyte Kagame ndenga zawana yene muta yinisi Félix Congo mobimba po ba yina ba ko ba lingaka ete ba congolais ba linga Félix cité ba mona maman na malédiction ya Congo amema biso ba merde soit disant que mona mboka nzoka ne mona mboka moko au service ya ba rwandais le roi mwasi na aza rwandaise yakenaki na Kigali akenaki pa Museveni Akenaki pas Museveni. Pas Museveni a protégé. Alors, pendant qu'il y a yébike, biso, tous dans le tribunal, n'a pas moqué sur tout le temps. Biso dans le tribunal, na Rwanda, na Uganda, na Burundi. Vous voyez bien votre bête. Vous voyez que si vous condamnez qui déjà mort na bango, Uganda et Burundi, je m'excuse. Burundi a été déjà condamné. 10 milliards. Oh, bah, fouta biso. 10 milliards. Oh, Ouganda fouta biso parce que, bah, agressa biso. Bah, quand on a un bon na biso, bah, occupa terre na biso, ressources na biso, minéraux na biso. Moussa funda ki bango, bah, ki koyokana, mbwankien. Choki tundu, Hippolyte Kagame, bah, boma musée. Bah, ça dossier, bah, limousa dossier. Le musée a beau une livre blanc à retirer. Oh, que c'est faux. Vous voyez que les bateaux, non, c'est la fausse signature dans le musée. Vous voyez bien, très bien. Ils seront tous arrêtés en la poto. Ils seront tous arrêtés. Alors,
bakondamaki bango 10 millions. Imaginez-vous 10 milliards, je m'excuse, 10 milliards. Autoroute, on a fait seulement autoroute. Félix a vu 10 milliards. Oh, Museveni. Museveni. Ouganda, je m'excuse. Ouganda, Museveni. Qu'on fout dans 10 milliards. Bon, gardez le pouvoir. Wana avant de programmer le président. Oh, avant de l'homme à Kelele. Avant de Ganga. L'homme de l'Iboma. Avant de l'homme à Kelele. Museveni a bombé 10 milliards wana, il est le maromi président de la République. Paul Kagame. Basoda na yeba, Congo te. Paul Kagame. Paul Kagame na tout niveau question. Basoda na yeba, na Congo te. Rapport ébimité. Bazana na ba na kala to yebi ke bazana ba na on le sait très bien. Ba bazaki na besoin ko za congolais moko boye. O ya ko protéger bango. Nous on le sait très bien. Biso yebi. Mais yo protéger bango te monsieur. Yo protéger bango tant. Yo protéger bango parce que yo d'abord nous on a yo ça mandat peuple oh yo protéger bango ça yo kangama. Tu seras arrêté. Tu seras arrêté. Zela otala le film bandi pour au moins première arrestation oh. Et à l'époque, il a qui s'amokili que masole bandi. Bon, depuis l'histoire de Congo banda, nous bakanga politicien pour na rapport mapping d'ité. Non, on la première fois. Tu vois que dans 2001, bambate et bétama, bambata et bétama ya propre, ba gifle et bétama. Pour au moins politique et baluka na seconde. Ba lien na yo ba ko baluka na seconde pour l'intérêt. Ah ouais, ali ka ba intérêt. Biso ba congolais. Toche intérêt à Congolais liboso, toche intérêt à paix liboso, toche intérêt à stabilité liboso, toche intérêt à anti-corruption liboso, toche intérêt à restauration à Congo liboso, toche intérêt à prospérité à Congo liboso, toche intérêt à respect à droit à Congolais, oh ça reconnu na Genève, toche liboso, biso toche intérêt à peuple de liboso. Et l'autre chien est allé intérêt à peuple de Liboso. Roger Lumbala, Taliban. Tu avais qui te Félix a protégé. Et là, on pense à un bazir, la zoba. Ok, comme ça, on sent bien. À part Roger Lumbala, je vous dis qu'il y a des criminels. Bazana Katsi, il y a Union Sacrée Wana ya Kanambe Wana. Je pense que le mot Bomoni. Premier ministre, il y a FCC. A salué Bino. A salué à la nation. Nasi Bilomo Bomoni. Nasi Bilomo Bomoni, inauguration et basso des moutons. Na a inauguré mon nom. Premier ministre, na Chilombo te. Premier ministre, Chilombo. Ok, premier ministre, na Amutouti. Ilunga Ilukamba, Ali Mututi, représentant ya Bana Murenge na kati ya Congo. Bon, ça le premier ministre ya Mututi. Et premier ministre Mututi wana, c'est lui qui représente les Bana Murenge. Oh, yechilo mbayaki na kata Londres, alo bake baba Congolais. Premier ministre ya Mututi wana, Sylvain sa Ilunga, wandete. Sylvain sa Ilunga, wandete. Tuti te. Azali, représentant ba Tuti te. Bango bakade oyo basengaki minembo ekende bango te. Sylvain Sayilunga, Janine Mabunda, Moïse Nyamungabu, Ruberwa, Bisengimana, batuti tu wana mikolo babendani ya bake Rwanda, ba préparer guerre. Bango tout oboyoki babeli beli ya lokuta. Afrique du Sud, du Rwanda, guerre. Bango ne bato babomi baluba oyo bakufi na avion likolo bango. Bato babomi bakaseye wana. Et ali basode à Roubaix, ya RCD, ya ba Roger Lumbala. O mote nani Roubaix wa limwe Congo. Bon mon ngote Roubaix wa limwe Congo parce que bazongi bango tout na Rwanda. Ba ko préparer guerre ba ya kota. Po mutapesi bango makasi wana Chilombo wa Kanambe. Oyoyo. Abane kozanga ta $1000 pa malanga ta compte na pas fêter bonne année. Na histoire à vie na ye. Ana ta poto wa. Ata $500 à pamba. Abane kozanga ta compte na ye pas fêter bonne année. Les là comment fêter bonne année na miso ba kinoa.
achète bango ba fleur a sepela a olia a mela mais bakino ba na nzala na l'équipe présent na niveau d'étude ngai shekina katalai musika na bandeli na l'équipe présent na yo zo koloba na l'équipe niveau d'étude musika présent na yo nga na otangise bana ati na z nenga za ona na l'équipe niveau d'étude musika koloba ko tout côté niveau d'étude bosana na l'équipe musika tolo ba masolo Congo tolo ba masolo Congo po ngai na tangi na ba université ba so ba diplôme te na beta bena tolo biso so ba diplôme te na l'équipe niveau d'étude musika nenga za ona aboka marketing il y a 7 piece aboka na Belgique Chilomba sur la 4e primaire et le bata kwebe kimpele sur la 4e primaire bon ça va calmer nzamba ebaki achila bino président mongolo atanga to ebi po ani ezapo balie moko boye baki vanta de salara tenini docteur en droit c'est ce qu'on zamba lingaki achela bino mwana docteur en droit bourrique il est trop atangate asa risque négatif pour le développement ba congolais asa traité pour to bongate asa wana nekiri na ye yoka professeur Mbata ta imaginez-vous viens mo boya bandundu je n'habite sur bandundu viens mo boya professeur Mbata tozali na professeur Mbata Fayulu professeur Mbata Cardinal Mosengo ya Jabele Valère Mangituka babiso ba Shekina Katalai transition sans Kabila 2018 professeur Mbata so tala ndenge ni professeur Mbata koma omon ba professeur Mobo ya batina te babele pe professeur papa yo ata vélo salité o professeur ndeni diko professeur Mbata professeur de philosophie professeur constitutionnel papa yo constitution élaboré na ta Belgique yo comme le professeur au moins tout bien ça bien te constitution ba élaboré à l'extérieur de votre pays et puis yo sur professeur yo comme le professeur au moins mutu na yo et ça bien te ya mama ba ki professeur na bino et so ara na Congo na fiki ba ozota na ka ba ozota o dini tan o ba professeur Yombi tan professeur Yombi maele ndi mama na mokili ba présent ba o luke mokili mobimba professeur à monde papa professeur alors professeur ya monde quand on parle d'un professeur c'est quelqu'un qui peut ajouter on te met add valeur ajoutée ne le mot so et on te prend un professeur. Ma professeur professeur Brunel, il est même le chemin de fer. Professeur Brunel, professeur Mzorote, professeur Alexandre Grande-Belle, il est le courant, il est professeur papa. Pays pauvre boy, pays sans autoroute du pays n'arrêté, il est professeur Andena. N'a quoi professeur Azatan, n'a quoi moko Azate. N'a quoi professeur moko Azatan. Yo c'est la thèse non. Mais ça les mon yo professeur Mbata. Oh mon ba pigeon mo robo et alors comment poste na fait mo ba kakele na kata poto musa malonge zate et alors Marie-Paul moi ta vous venez ngai a dit que Chilombo bonani na sima Chilombo Marie-Paul bon la Marie-Paul il te reprend Marie-Paul pile venez ngai ngeta roi ya moyo Shekina donc bon comprendre Marie-Paul la timba a dit que Chilombo ana swapante ana ngoto bobo ana mbakasa tika ya lela eda pe chi mo pe nanga sa ba nini mbongo pa olia wana e pe mo mutoki na ete pepe pa faudra payer pété n'est-ce pas bien so Marie pour la timbe la boule oba aïe qui a vrai quinois a to lia joyo ba nini to lia ba la zola nga la mbachi mboku na betela nga fashi beton yo tango yo ka bongo encore muto ba voter te o moni muto ba voter te muto ba voter te so ko kumisa lesi yo so on commis à l'élection et puis pour ça mandat du peuple était peuple a voté était so ba mine balinga bongo ba mine balinga muto peuple a voté était pour ba lela e comprendre muto peuple pesi mandat te a to lela kitoko yo pour so parti pas to bisele Fayulu ko to Fayulu ya ngano ya ndeni beta e fete des îles akwe ka au debout ba mine ba sa ge bongo
Mon bobé, mon bobé. Même Paul Kagame, aïe, ça va petit, t'as la keba ko saranate. Soko meki fayu la ganara l'élection, yo soko meki o la vérité des îles. Y'a moment bando abanga. Bando balenga, ça dit balenga po, osons vivre dans mensonge. Et là qui moibi. Mouti ba mga duku, donc mouti ko kubisa yo opesiye. Mouti ko kubisa yo olesiye. Et République Yabadon. République Yabadon, imaginez-vous. Pays mobile, tu vivre en Abadon. Yé nyakeru, azo yo puso badon na bisuta. État des dons. État des dons. État des dons. Sans mot trop. État des dons. Ma trop. État des doigts, mais état des dons. Badon. Badon. Banaki. Je m'arrête par ici. Chacun a Panza vidéo. Tu le baki 2001. 2021, je m'excuse. Chiffre 1. Et l'index. Bisous avec l'index, la chiffre 1. Index, tu as ta performance. N'est-ce pas mata. Mais vous avez des performances, total la performance, il y a un moment. Total la performance, il y a budget. N'est-ce pas budget est performé. L'index, oui, non, pourcentage de. Au moins, 0, bar 0, 0, bar, il y a un moment de performance. Bar, il y a pourcentage, il y a un moment de performance. C'est-à-dire, tu as checker, tu as analyser budget, tu as analyser temps. Temps nini, na pourcentage nini, tu as comme un niveau nini, et l'autre, on a donc 2001, elle est année à performance. Et elle est année au biso, il faut que tu aies chilombo. Na y politique, mais tu bois, on a fou. Na bandeli, tu as chilombo, wa kanambe, wa boudiadia. Tu bois, na fou. Avant la souki ça, bon, il dit que bah tu okanga, bakangi invisible, bah invisible, bakangi invisible, bakangi na jina. Félix akangi invisible, akangi na jina. Na ninga kina annoncé na bana Londres, bah il koko invisible. Asa la émission mingi na Congo synthèse, bana Londres, koko invisible na jina. Na soki na bango 2 mois passés awa. C'est vrai, mais voilà, terrain, mais un de mais tu me l'as mis au ébiga, n'est-ce pas, solo, car n'a pas de mutafundi bango. Et ça, collabore à Londres, awa, muta IDP, mutafundi bango, je sais. N'a pas de chilombo, à collaborer qui, n'a pas quelques combattants, bah, leur corso, bah, combattants, bah, leur corso, bah, belé, notamment, bah, comment la bangote, bah, binomo boyebi. Ba faux combattant o ba peta bitu na poto ba kaye pa chilombo ba ngone ba fundi jina na invisible service à renseignement kangi bango ba limusi bango ba zate boyebi que ce sont des anglais baza ba nationalité jina asa british invisible asa british to tu ko informer la police tu informer l'ambassade britannique. Oh, ils ont parti au Congo parce que ce sont des Anglais. Mais malheureusement, bah, porté disparu. Bah, tiki passe na ba na bango, à Londres. Je dis bien, bah, combattants à Londres, ils sont portés disparus. Gina, aux hommes à Londres, aux hommes à Siko. Nous avons lancé un message dans le shop plutôt à Londres. De London, New York, aux hommes à très bien. Keita, na Forest Gate, aux hommes à très bien. Na 76 na Cournant, na Tottenham, bon on va très bien. Na lobi bana ya Londres ba kangi bango, na Kinshasa na service de renseignement ya ba Rwandais. Koko invisible, na Gina, ba li porté disparu. Les autres ba 3 jours bazate. C'est pas bomi bango, to yebite. C'est pas bazana bomoi, to yebite. Donc ce qui ba tourna ba monalité, boye bango ambassade ou à Londres et quoi. Nega bobomaki amatungulu, nega bobomaki chebea, bolingi bobomela biso Gina, na koko invisible. Je pense que boyebi koko invisible, non? Boyebi koko invisible. Boyebi koko invisible, bana ya Congo, boyebi koko invisible, azalité, porté disparu. Donc, nasuki si wana, tozo na recherche na bango, tozo na bango. Merci beaucoup, lelo na la pongia kitoko, pour la Roger Lumbala. Inge tapena ya makasi lelo bena na c'est makasi
parce que qui s'allume banda. Qui s'allume banda. Ma Marie José qui s'allume banda. Ba criminel ba okara moro rapport mapping et bandi Moussa na yango 617 crimes. Rapport mapping. Rapport ya Gareton etangi batu mingi te. Rapport ya Gareton etangi commandant Hippolyte Kanambe ya Front Patriotique Rwandais. Rapport ya Gareton etangi kombo na ye. Yende muto a ye na massacre ya tingi. Yende muto aboma biso. Yé commandant Hippo wana akoma lelo Congolais. Yende muto basala alliance na Chilombo, traître national, traître de la République. Depuis banda qui pouvoir na ye malédiction la malédiction. Et le roba de balinité, oso forcé. Malédiction la malédiction. Oui. Et le roba eza yote. O welisi pouvoir, yako welisa. Eza yote papa. Oui. Malédiction na malédiction. Okufa pour ne repolele papa. Oyoki? Okufa pour ne repolele. Na vie ba Congolais oyo sacrifié. Oyoki biso malamu hein? Kende ko ba combattant na bino oyo bo classifier ba faux combattant nga na benga. Biso nde diaspora tala. Yoko na biso lo moro. Na moni taliban mo ba asali mo liste moro bo wana ba combattant. Ka ndenge zalaka. Okosi. Oki? Résistance c'est ça. Ya solo ya propre. Badadi Zorobile. Bokechwa ya Mboingeta. Ba combattant le roi ba shekina katala evuluzi mwana maele shekina Chilombo. Yoko du bossa na yo. Na benga na débat scientifique bo okima. Boya débat scientifique papa, débat pena ya mayele na mutu pena boto panzanga lo pena budget papa. Yo bi budget Félix. Yo bi budget. Yo bi réserve monétaire papa. Yo bi budget. Hein? Yo bi contingent sur réserve papa. Yo bi budget. Yo bi budget papa. Budget batanga la ngo classe po yebe ezan sakate budget. Budget ezan sakate. Budget. Hein, budget atambolaka na temps papa. Budget atambolaka na périmètre. Budget atambolaka na ye moko pe coup ya budget. Et pas fungwa maboye. Afungwa na 3 branches. Abeta PV. Oui, PV. Plan de valeur. Valeur ya plan. Et ça a combien? Budget abeta ngo papa. Budget abeta ga. Tu peux avoir un valeur EV. Abeta EV. Valeur. Obo gagné. Budget. Abeta ngo. Foye ba on a mutu budget. Budget. Budget abeta ga. Eloro de benga back. Budget at completions. Budget oyo de compléter. Ça dit, et ali mayele ali performance pour y ba budget pour ba budget. Budget to kenako différencier coût il y a budget total. Pour budget on to 4 ndam to comme budget to zuer to comparer na plan na valeur ya plan. Il y a on to na perfection. Maman yo ebe ngote Chilombo. Fotanga. Kosamba di pe mtetanga. Po otabuza bija Congo. Ingeta na suki awa, shikina katalai. Merci beaucoup na balandi biso partager vidéo. Tous s'encourager. Donc tous simba la main dans la main, bitumba makasi. Bitumba makasi. Faute na biso te faute ya traître national. Ya Chilombo. Ce qui tende biso tout et c'est comment déjà franchi kala. Chilombo bazongi c'est biso zéro Chilombo. Likola ki muibi na ye, likola ki lokoso. Biwela mutu pe zéro. Balolende zanga tina. Bakako kangena makangu. Na ninyo makango yako yamba yo papa yamba likango. Yamba likango yo polygams. Yamba likango yako pesa bizu na misa nyakero okimani. Jésus le pasa wana mpela. Okimani biso yebiot. Fojo. Biso yebio yo mobile mobimba so ba invité na tandaka bato o linga mosa kamara no poani. Et normal yo linga mosa kamara na hote papa qu'il tire ni na ngona oyo. Oh, on dit moi la qualité papa. Oh, yo ba benga na tandaka bato, na tandaka joki bonge, rocha mosa joki bonge na ni litoi papa. On peut bimana ye, oh trésor ndenge nini oyo. Et normalité.
Oh, papa. Hein? Ta moi si na yo bimi na ye. Ba se ba camarade na mo bima na bango. Hein? Et normalité papa. Tout le bateau le baté. Nous sommes comme mabe. Oh, qu'il tire dans mon comportement de salité bizarre boy. Hein? Ouais, raison lobela e, JB lobela e, Marie-Paul lobela e. Biso bana ki to rabongo te. Oh ka. Ah, ba moi c'est pas moi bango yo papa. Oh mo ba ni tina te boy ko. Yo ba bengi na ndako master. Madame a servi mon mère au mela et puis que camarade mon ben n'a pas pour moi ça va tout les sous papa propriété au qui dit dans la salité boy hein et non bah dit on bah qui président banini hein yo trahi peuple pour le terrain na mo ya normalité tu as dit comme ta galère tu as dit ko kemba wa moi 200 balles moi 300 balles ta compte exact d'ailleurs ba Noël pour fêter ngo pété bani pour la réalité tu y est très bien papa tu as dit qu'on aussi occasion ya bien affilé au trahi diaspora on laissait très bien so ba très bien so ba ne robeka kaya bien on go trahi bisotan on go trahi bisotan mboka mo ba le likona yo mutu moko o vandi pe bani o vimman pays mobimba ba le likona o mutu moko so me kotala kasa na mito kasa solo sur la pauvreté na Kasai solo ya ka pauvreté ba vantere belé ba vantere belé ba so caméra Kasai sur pour tout le monde papa tout ça Facebook direct na Kasai toute la vie à batu papa ba vantere qui dans li nango hein na ko ba tu so ta elle aura chebi ba la matembele yo na ta poto o boudé batu mère na bino auto ça m'a tembele na fo masango po bolia chebi na ki mais elle na ta poto prêtre o mo to ati na de ba fantere belé ba nini ba fantere belé te fachi a memi porte na ta Congo mais porte na ta Congo Kinshasa et là on dit na solanien hein ba fantere mo bezanga fo ba ki zaiwa mo be ya ki tina te papa ya mo oh vini nango vini hein et puis Congo et ça Kinshasa tant Beni ba ko fasiko na Beni ba wande ba bomi ba ndeko ba kasa na kata Beni sikoyo ba bana murenge oyo yaki na kata Londres te ba congolais mais ba bomi ba tout papa yo pa na Congo ça Kinshasa Congo ya Kinshasa tant Congo za mbanda ko loba te ko fima ma peka te pa sekara yo na mbanda ko kureza te na bandu du kureza te ne kwate ko loba te kisangani mato beni kuto do tinate oza biso ba ma peka te papa ya ba président ko te belé banita boka président o te ndenge za boye banini 2001 le Congo et comme pays et ça recouler les lait et les miel tabuta récemment mutatanga te Angleterre coûte yali pays et couleur les lait les mielités France coûte et couleur les lait les mielités États-Unis coûte et couleur les lait les mielités do yo la muki boye oh te Shekina 2021 au Congo ko comme les pays qui coulent les lait les miel yo bateri ba bagangi oh mon mutu oh la conséquence c'est que présent papa discours non nécessairement histoire mon kilita non nécessairement depuis ba pharaon et ça matin tant que la présent et ça dans discours mboka na ko ba les pays qui coulent les alors tu ndoto David na ndoto ya Moïse na Bible na Exode na Bible ça na les pays qui coulent les miel ainsi ce qu'on verset oh pasteur na bakolo kuta ba berti beta pesa kié aye ko betela ta discours oh tes chers compatriotes les Congo ça deviendra les pays qui coulent les miel et amawa bandema na sukiawa boza ko c'est les pays qui coulent les miel en 2020 papa attends yo moko sont sérieux. Ils intellectuels. Dis-le-moi. Qui est ce président qui peut faire un tel discours? Qui est ce président? Même le coup d'Elisabeth, Angleterre, c'est pas un pays qui coule les miel. Yo président.
Obima. Oye ko beta batu disolo obi les pays qui coulent les miel. Les miel. Ah. Donc bino bakoma so bongi de Congo bongi hein bino. Bakoma so ba Rwanda ba nommer bino na poste. Yo ba na owanga na yo Félix. Ba na owanga na ti. Tonga na dénoncer te quand même alinga nommer premier ministre. O ba na owanga na yo. O ba na owanga na ti. O te lettre wana Tshisekedi na chaki kombo na kati. Yo ba na owanga na yo. O ba na owanga na. Siko le londe ondima o mo lokuta yo. Walokuta yo. Walokuta. Les pays qui coulent les miel. Ah, les pays qui coulent les miel. Donc, yo, Daniel Safou, Jean-Marc Aboun, Augustin Kabouya, na oba lokso na yo. Nani, ce qui nani. Na yo ka so. Donc, bino ko commencer ba Rwanda ba prise no poste bo bongi de Congo bongi. Si faire ça ya ngo. Donc, so oki muto ko ngoti de Congo bongi. Donc, wala yesa le, hein. Yesa le. Ba maman bandaka batikali ya bandu batikali. Yesa la bongi, alobi Congo bongi. Oyoka. Bango bakoma soki occupation et pesi bango poste babani ko lia babani ko bela babi Congo bongi. Oka osoka bango te Augustin Kabouya akoma benga Congo bonga. Jean-Marc Aboun akoma benga Congo bonga. Daniel Safou Sula Rwanda akoma benga Congo bonga. Moïse Katumbi 100% étranger akoma benga Congo bonga. Omani yombo basu ya yombo ya Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba bo kanga mabino Jean-Pierre Bemba zela yo romona yo. Rapport mapina na yo na kati te rapport mapingi Moïse Katumbi yo muto memela so na ni kanambe yo Moïse Katumbi yo ni roza wana Moïse Katumbi na yo na foreste bino batu oyo na Lubumbashi bo créer biso Hippolyte Kanambe bo changer kombo bino te les pays qui coulent les miel Kanamba bendele mupanzi aza ko siko bino bo sa ba na bino na 2023 ya rozonga pochilo mafunda ki Kanambe o te toyokanaki bien ngai na ko supporter na 2023 pas zonga président mais yali ko tikanga na salade bana mike bike ba mungo seka ngai ba shekina wana kata poto bani diaspora ba bebe na ngana ze ticket na kata ba Twitter ba Facebook na ba YouTube par-ci par-là ba respecter nga les sous-té ba benga ticket siko to travailler ndeni agana ko funda na Union européenne na SADC na CIRGL yena Kanambe bakena ko funda na ba mi bale kuna ba pesi na di Félix raison ba bi Kanambe fait ça na raison il fallait tika yata musana do comme ça nani avant 2023 yo rozonga ya mo di Kanambe benga na kino va Lubumbashi kimia akofana de Lubumbashi kimia atika ya sala nde ba yoka naki Kanambe rozonga avant 2023 na campagne électorale na ye comprendre les politiques bien papa comprendre les politiques il y a un moment de Chilomba a créé ce qu'on union sacrée n'a pas union sacrée ba intégrer ba zoé na kati ozoma na lingoye ka s'agiter ozoma lingoye ka s'agiter parce que union sacrée wana ba lobby eza plan na bango tout ba travailler na kati mais yo Kanambe bena Kanambe comment on a été tika ina na sala po ebima bien pourtant comme en 2023 et on a démocratie démocratie et bon ozo bata Kanambe te bino bosali Jean Mabunda Longwe c'est la démocratie tant que comme on a tourné biso ouais parce que c'est la démocratie on comprend moi bino bosali c'est la démocratie t'as des droits biso pe na tourné biso faut bon dima na tourné biso pe faut bon dima c'est la démocratie ba un jeu politique oyoka jeu politique donc so oki bata Kanambe ba lo ba bongo ba so speaker ka kenenge za wana vana calme tant qu'on a besoin de pouvoir, bon, on va calmer parce que c'est un chef démocratique. Il ne peut pas bon dire, ok, il y a un cop au Bayokanaki, Félix a supporté Hippolyte Kanambe en 2023. Cop à moi, si vous pas, Bambrié, Lélo Livance bien avant. Bangolo, Félix Tondimi, état de droit Tondimi, aya, besoin, Assemblée nationale Tondimi, Tondimi, na tour na biso pe bon dima. Oyoka. Tout na bangote ya li cop o bayoka na ki Chilombo na Hippolyte Kanambe na 2023 Chilombo a soutenir Hippolyte Kanambe à la pouti Chilombo c'est un checouleur a vu des cop na alia na banini na tina na bisote au point na tina na bisote Jomoro boye ba ko ba souffrir belé pendant 18 ans Hippolyte Kanambe a ka sota mawate muta boye pe na muta boye ata Maroc la bisote
barosi bakufi na 5 fosse commune tout na passe ebele